pese na salisa kolokoto na salisa kibeka mwasi peso ko botio bimu pepoza na tsatu na salisaka ndenge za wana na salisaka éjaculation précoce donc na salisaka mwamba à part sida maladie nyonso donc na yebian ko salisa na koloba montango zomela kisio faut tsaka nzambe liboso faut bondela pone sala na nzoto na yo esala action ngate za nzambe mutalakisa mayele oyo mayele ezaka yeka na mutuka koko na biso mayele ngwazo ko ngamba la mota pona nzambe mutasala banzete na zamba ezala ba site ebele lambaka ngamere vino yiba mayele batu pona sikonde na sala batanga biso na yiba mayele batu mayele one uta na famille na biso pa koko nanga na yiba pa batu te comment est-ce qu'on mamolama na yiba on site ya batu te mayele rolamba ezala ba site nyonso ebele ngakona bana hotel na site ya mama mona Paris kala donc 15 ans ngona bana hotel site wana musana ngesa kisi te kisi oyo baraba kisi okoti na ndanga nganga bonso na kota ndanga nganga na sala bokoko zaka nzete oyo koti na zamba osangisi nzete oyo na nzete oyo mayele na penza me mutapesa ngoto. Oui, le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux à suivre toujours CL News TV de Christelle Arose Mamou. Merci à toi, merci à Airmax Tadi pour les images. Merci aussi à Golo Mayala, merci Nabaïno Sobunga Kolanda Biso partout dans le monde entier. Merci, bonjour, bonsoir et que ce soit l'heure au Brolanda émission Yamukona Lelo. Là, j'ai envie de dire merci à toi, Papine Zola Miso. Un grand merci à toi. Un grand merci aussi à Rocarmier, si le million garçon qui nous suivent en direct de Milouz, Babi, préfet de Milouz. Merci à toi, Jures Famac. Jires Famac en direct de France. Mobalier abattu, il y a Blondel Massa. Donc, je te salue. Bah, gros bisous, Nayo. Bisiko Zolanda Biso. Donc, Jures Makiadi, Jures Famac. Pas comme les autres. Merci à toi. Na Arnews Amkona Lilo. On appelle ça une surprise. Surprise. Il y a Moutoumou, Nene Makasi. Donc, on a Arnews. Arnews, bah, news toujours. Il y a Kin. Il y a Batounia Sobaza. Toujours précieux. Pour Nabiso. Toyemabino. Merveilleux, ma solution. Bonjour, mère. Bonjour. Nissan. Santé bien. Bienvenue à Kinshasa parce que tout le monde est là. Vraiment, ma belle Nabiso à Kinshasa en direct de Suisse. Babi, Kinshasa, le bino, soyez le bienvenu. Merci. Oui, nous sommes merveilleux de partout dans le monde. Baza surpris, on a CL News. On le voit. On a site Nabiso Mot. Oh, mutu site e banda masolo ya merveilleux donc pa maman nga bien maman muluba. Donc ndenge zana na sepeli ndenge boye ko lukanga merveilleux ba solution oza site na biso bandela masolo na makasi masolo. Merci beaucoup merveilleux. Siko question na nga liboso ezali site na yo e bandi à peine évolution nango au monde ndenge. Bon ngai moto musuna mimona te mais ndenge batu bazolo ba site savant révolution ezokenda en tout cas très bien. Babone pe bazomata. C'est bien na sepeli. Parce que et puis ça mille mutu no souhaité balobaka mutu faut ça site mutu sala ba buzz mutu sala combo donc sans combo ko ça c'était mais yo au monika site zo mata babone ça va misala ça va ba vie c'est bon. C'est les stratégies ni. Bon, stratégie déjà mobile nazana azaki déjà star avant comme serviteur de Dieu. Comme papa zala déjà star azala da mutu ayebana da na monde net bino boyebiye biso donc couple to yebana déjà avant kutu que tout ça la site to yebana na ba musicien to yebana na ba théâtre to yebana partout comme on a le bama partout et en on attend to sale loko yo en tout cas fait au moment car pour to yebana déjà avant tout ça la site. Maintenant on parle de mère rêvée ma solution to yebi mère rêvée maman Bokoko, mère Eva Bonsaka, ça la rakisa beaucoup, comment dire, bah oui, t'es maman Koko, maman Bokoko, bah benga maman Bokoko, ça bateau, bah ça la, bah qui c'est à Bokoko, Bongsa, bah faiblesse sexuelle, bah sur bah koka sous-souté mi Congo passi, donc mère Eva à ça la kamusala wana, ozo continuer quand on salango to.
Non, non, musala nanga ya mère veut solution. Bon, tu vas bien mère veut solution. Tu les lois nazo kondenga musala wana. Ndepe na ye a musala nazo continuer. Na utaki déjà kuna babaza yi déjà. Kosomba banzete. Nazo continuer batu pe bazo ya kana salisa batu. Ngabinga na ye ko pemba na ye vacances me batu musala ngo telemela ndanga kaka. Tu ndenge sisi zo landanga kaka. Na osala musala. Tu veux que mobile na okumwa papa ça serviteur de Dieu, à serviteur de Dieu, mais eloko nisala bakisi te parce que nzambe babi nzambe mutabikisaka sans kisi sa eloko sikoyo musala osala eza vraiment kisi te te musala ngesa kisi te kisi oyo balobaka kisi okoti na ndaka nganga boso na kota na ndaka nganga nasala bokoko ezaka nzete oyo okoti na zamba osangisi nzete oyo na nzete oyo mayele wana mpe nzambe mutapesa yango te mpona mayele ono ezala nga mayele oyo koko na nga mutapesa yango eza mayele kaka te na lai nalamuki nazwi mayele kosalisa bato te mayele oyo nazwi yango koko na nga mutu naosala mosala na biso abesi bakela na ngombe koko na nga naosala mosala wana tolekaka na ngombe toya kozwa koko na nga mpona tokota ne Luanda ntango ya guerre unita contre mpela ntango tokozwa koko na biso place nga nayebilaka makambo wana ayeba kaka boye te na lai nalamuki nayebi mosala na te nayebila musala na mboka na biso na kati ya makela na ngombe koko na nga mutu naosala musala wana yango moni koko na nga kufanga na tomboli musala wana yango ti lelo nasala musala eza kisi te espérance nini ozwa na musala ngo déjà bayebisa ono musala ngo osala yango bomona mpe basolution mpo seke babenga basolution seke solution ngo mezo ndenge babengaka basolution bende ezwamaka nasalisaka mibali nasalisaka maladi ya mpese nasalisaka kolokoto nasalisaka kibeka mwasi mpe soko boti yo obii mopepe oza na ntsatu nasalisaka ndenge eza wana nasalisaka éjaculation précoce donc nasalisaka mwa apart sida donc nasalisaka maladi nyonso osalisaka maladi nyonso mère eve tokota attends que moi parce que c'est la toute première fois na yamba o na chaîne na biso na bi que ba question muso eleze nango yo te voilà toyebaki kumwa pa mobali na obo banda depuis bo mwana banda vraiment bo mwana na makambo ba 27 ans na kumwa pa voilà mobali no ya depuis bo mwana ti bozokola lelo ensemble parce que tika to bengao mwasi anganga tobengo mwasi anganga parce que mobali na yo na makambo ndosa ba musicien banini ba makambo bakisi mais lelo akoma mosali na nzambe lelo akoma kosalela nzambe en tant que maman elo nyoko loba par rapport à histoire wana nyonso parce que toyebaka ye basape bato bateatre mais lelo siko abongola motema malgré kobongola motema wana aza toujours bien mpe azoteya bato kaka bandimela nzambe en tant que maman histoire wana ndengo mona transformation wana kobetela biso ngo monda na mukuse ti lelo nzambe ndenge azosunga bino bozo avancer mpe malamu na mobali. Merci na parole omoni musique c'est rien nzambe faut kotiaka liboso omoni nga nauti poto te mais ntango na ye eza ntango boyeluka nga nalobi nautaka église ozomona nyonso tokosala efu totiaka nzambe liboso omoni nasalisa bokoko me natiaka nzambe liboso bokoko na osalisa ntango na opesa moto kisi efu nasambela mpe mpona nzambe atia loboko moto abika te napesa yango kaka bongo te ntango nazosala bakisi nazopesa moto nakoloba mo ntango ozomela kisi oyo fo tiaka nzambe liboso fo bondelaka mpona esala na nzoto na yo esala action nga te eza nzambe moto alakisa mayele oyo eza kaka yaka na motu kaka koko na biso mayele yango azokaka mbala mo te mpona nzambe moto asali banzete na zamba te ntango asali banzete ya koyeba mamoni nzete na oyo na oyo kobikisa maladi oyo ozomona nasepelanga mingi mobali na nga lelo azalaki na mokili akomi na bonzambe eza plaisir eza mpe intérêt na nga moko nga mpe nakota na bonzambe komona te so nasalisaka bokoko nakota na bonzambe nga nasambela na église abima na mama diagonese me nakota na bonzambe mpe me nasalisaka bato eza kisi te nasalisaka mpe na basala nzambe mpe bayaka te mama bongo soko oke mpe ya docteur ntango mosusu ozobela hémoroïde bapesa exposition esimbi te soko nona osani fu nasala banzete kobaka nasangisi oyo nasangisi oyo obiki te eza kisi te nasalisaka monde entier ndenge ozoyoka ezala mpe paster soko oza na pasi oyena kosalisa yo ozomona eza kisi te kisi oyo ezalaka oke na ndaka nganga nakenda na ndaka nganga te kisi kanga moko nauti zamba te na kimpese nga nauti kimpese nakomi lelo lobi nazalaki na kimpese nauti kosomba bakisi
bomona ona koti zamba na sombi bakisi na pesi mbongo bakisi na zamba na bono buka ngamoko buka kiso yebi mayena na yebi kiso ozomona na yebi na obuka ta mususu nzeto na nzeto so na sangiso mutabiki ezamba ile nzambe mutapesa me moto ye mayele na te moye beza tokota zamba ngana yo yeba nzeto obuka ngana oyeba te na sesa na nzeto ezaka mayele bonzambe zanga te nganga so okena ndaka nganga me ngai na zanga ngate ne batu baba me na kwanga zanga ngate na nganga te bokoko kaka tokota na kati ya site na yo ozwa rubrique moko elubu ya bastar na biso balambelanga balambaka et tout tomona yango mpe esalaka mpe succès avec beaucoup de vues mais toyebi elubu ya bastar eza ya Eco RDC Jean Chibwabwa ye moto abanda elubu ya bastar ndenge abanda elubu ya bastar yo pose yango mpona ekoleza ete par rapport eloko na omona te kokoleza ete eloko na ngai bango bayebi et tout atanke maa pasteur te eloko wana bato nyonso babanda ngo tomona basite ebanda na poto nayebi mama moko na Paris asalaka mosalo ye moto abanda ngo na banda kotala misio epa mama na banda kala na banda kosepela ndenge mama wana asalaka natala bemission na batelevizio ezaka wana te ke toyiba mayele bato te non nayiba ye na motu te eza bule navandaki nazwi ngamo mpo na banda kotala bamayele wana kutu banda kala fo totala wana basite mosusu mayele oto bino kotala yango epai ya mama moko na France abandaka yango kala nanganisi mama na esi ba 30 yango abandaka mosala wana ozomona eza nayiba mayele ya motu te eza na basite ebele elambaka nga mere evi na koyiba mayele ya bato mpona sikoyo nde nasala batanga osi nayiba mayele ya bato mayele one euta na famille na biso mpe akoko nanga nayibango mpe ya bato te koma sikoyo mama kolamba na koyibango na site ya bato te mayele ya kolamba eza na basite nyonso ebele nga kuna bana hôtel na site ya mama mo na Paris kala donc 15 yango na bana hôtel site wana ozomona tango na sali site na moniteur nga pe funa salaka eloko oyo reste nga pe nezalaki funa sala yango parce que internet yo moyebi ba jango nde kindaka moto atala bi parce que tomoni yo ye na style ya elubu tomoni vraiment plus d'émission te mais oye na style ya kosala toujours elubu tomona pe ezopesa makambo peut-être ko les étés omoni bango bayibi baza makanisi mosusu te eboyo moyebi ka internet mpona nini ovandaka omona omere eva yebi makanisi na nga te bongo sikoyo nga bato basalaka batanga wisi mpe na oloba bayibi makanisi ya mere eve koko na bango alakisa ye non nayibi mayele ya motu te eza mpe ya mayele oyo namona opa mama moko kala rêve nanga mpe ezalaka nga bien songa mpe nasali site na oluka to balambaka esalaka nga bien nalingaka ndenge bato bazokota bawenzi bazolakisa babalabala nasepelaka bongo rêve nanga mpe ezalaka bongo so nasali site nga mpe fo bakota bawenzi basala babalabala oyo ezalaka nga moko bule nanga ezalaka teke nayiba mayele ya motu te oyiba mayele ya motu te mais toyebi mpe ke Daniel ex azalaki mpe na Eco RDC akomai mpe osala epa mare eve basolution mais ntango alongwe esekreaki mpe mwa non Daniel bika te asala epai na nga te bika toyebanaka kala omoni kaka ndenge mpe nyonso ezalaki bobo nakobenga nga mere eve na ndako na ndeko nokende poto lopunga banakobenga nga ndenge bika mpe nakobenga nga ozomona tobandaki kotala ye telema azalaka garçon moko azalaka bon azalaka gentil bika bana poto balingaki mingi azalaka gentil makasi toyebanaka benga nga na yamba ye tosololaka ozomona abandaka kobwaka nga mpe ntango abandaki kosala na site wana abandaki kobwaka nga mingi en tout cas bika toyebani kala bika tide tosolola mpe ndenge na ye akoya wana aza mpenza mwana ya ndako tosololaka bien abengaka nga na poto na ndako na ngai tosololaka ndenge na ye awa nalobaki nabengaki nga bifo yanga naza awa mere oyaki nga biwi na ye wana aza mwana ndako ndenge bino boza biso mokili mobimba te ndenge bino boza ye mpe aza mwana ndako ndenge bino boza akoya ndenge na ye awa efala ye abenga nga lobi na buto abi mere fo ye naleka nga bi nazokende na eglize batianga nano loboko biso batabima te apres wana nde fo ya lelo nde kozala amona ndako ndenge bino boza aza mutu mpenza tobandine kala ozomona masala na site na te tobandine kala aza mwana ndako nakoboka ete aza mwana mpenza kati ya ndako ndenge bino boza boza bino nyonso biso amondi mobimba mokili mobimba ndenge bino boza ndenge ye mpe aza
likama Patrick Ngambe pe tomonaka pa lobaka mwa mareva sola bien te tobanda basite oyo me tomona mwa apesa faveur na basi bato mosusu toyoka na yebi oyoka lisolo yango mais sikoyo esalaka ondele bamoni mare reve tomona Patrick Ngamba bandaka lisolo ya mare reve mais tomoni alongo asali esite asoki na katikati ezalaki problème te na Patrick towana problème te bon mwana soka akoli mane mpe na ndaka baparente mwana soka akoli bima mpe na ndaka baparent mpe akeluka vi na ye ayaka wati tozalaka na ye ndenge na ye tozosalaza na Patrick toza binemi ta mwana kati ya ndako nde bino nyonso boza nde nazoyebisa bino ndenge boza ndenge mpe Patrick aza eza lokwa mwana akoli akeluka vi na ye okanga ye nakokanga te towana problème te aza na mwana na ngai kati ya ndako ayaka ndenge naza tozosalaza na ye partout toza na Patrick toza na problème te problème te parce que bato ebele oyo baza na baproblème bazolanda yo partout dans le monde entier sikoyo solution nini oyeli biso na kini tosatendre na nini parce que olobi oyo kopema parce que sikoyo bato mosusu balanda ngo na mosika bana besoin baapproche bazwa chance bon bazwa chance bon c'est trop dire naloba na ye kopema mais nazopemaka mpe te bon me nasenga mabe na ye napemisa nzoto kuna nasalaka mingi me bino bozolandaka kaka bato maladi mpe bazolandaka kaka bayoki mere fa uti poto donc kuna posalisaka biso fosalisa biso naofanda te ndenge eza nauteki mpese nakomi lee na avion lobi nakeki mpese nauti poto me naleki bapoussiere wana nzela nautiki mpese babi te mere fo koofanda te ndenge oke kuna efosala malewa nalambaki il faut osalela biso banzete batangawisi eza na chambre nasali batangawisi mais il faut osala bémission nazosala bémission nazopema te butu bazoyawa donc naza mpenza na tante ozomona na outa église oyokuta batie batondi baozelanga kaka omere fe toozelo bino botikaka na pema naza fatigué bazoya babutu na fatigué non mais vraiment bafatigué eza te ndenge oye futa mona mosala naosalaka mosala ndenge nasala na poto ndenge naosala nazopema te napena mosala makasi mère rêvé tonto eba secret ya mère rêvé secret na oyo eza nini parce que tomoni site na o modèle ezokendela okoexplike biso secret na yo eza nani qui est derrière toi kande baloba qui est derrière mère rêvé ba solution qui est derrière toi parce que tomoni site ezokende bien initiative ozwa mpe ntina badanseuse otiki bajournaliste mozwi badanseuse bandoselo mosala mpe mosala ezokende kitoko oapprendre bango nini non qui est derrière toi yesu te mere ve aza mama diakonese na bima mabondeli ti avant nasala nafukami mopange beti ozokomprendre so mopange beti donc nzambe moto na nsima na nga eyanga te eya mutu te nzambe avant nasala bongo nafukama nasengi nzambe ti nzambe moto na nsima na nga seke bato baza na basite bazwa succès te okomo babangoni parce que yo succès mère rêvé pardon pas même pas une année mais tala marabout conseil na opesa bango dans tout ce faut kotia nzambe liboso omoni nga na yebiso wana uti priere nde naosala boye donc nga fa tokutana na bato be naokende priere nazwi mopanga nao na bima na sayo nsima na ye osala mosala tufu totia nzambe liboso nga mamu na nga nyonso antuka nauti na nazwi mopanga na bima epai bakambi nsima na ye kosala mosala mpona soki nasali boye te nazwi mopanga te kali mpe kokozala ntango naosala efo tia nao nzambe liboso nauti na nazwi mopanga nao na sayo nsima na ye na bani mosala na nga ndenge naza bato bazobenga mere fosalisa biso ndenge eza nautaki kosoa banzete te nautaki mpese nakiti na vio nautaki mpese mpona nakiti na vio lelo bato baetondelanga nini fosalisa biso ngabi sikoyo efuna kendeki mpese kosomba banzete nautiki mpese bomona na site na tiango nazobuka banzete na zamba nafuti badroit nakoti na zamba nabuka banzete nasalisa bato awo nazopema te ngabi nga naye kopema bino so bozoka nasalisa bino te mere fe ili mosala fosalisa biso nazawa naosalisa bato na mosala ya bato bazoya mibali bazoya basi bazoya funa salisa bango nde nasala na poto mpe naosala awo naopema te basouffre en éjaculation précoce mibali bazoya na chambre kuna mibali bazoya mais
oye déjà na mabele faut salisa biso tomona luya osala non eloko wana ezaka nzete ozwi nzete osangisi otili moto na verre mai echange couleur bonomela onda malemi lokola jus ezaka nzete nga moso nayeba ye na nzete na otia mpona motu azwa makasi côté éjaculation précoce ozomona côté hémorroïde na osanza nzete oyo mpona motu hémorroïde donc azala malamu ndenge hémorroïde ezobima nayebi ndenge ezongaka hémorroïde akati nayebi nde na koboma yango donc toi nayebi nzete so nasangisi moto obika maman mingi kumwa papa parce que toyambaka ye mpe na bémission na biso ebele explika biso makambo ya nzambe ebande na ye kino suka na ye parce que comportement ya bapapa mosusu balanda biso libanda ya mboka ezalaka bien te. Tu te sens comment quand bato bazobenga bazosolola en tant que maman monaka bana babengi ube batie bato mosusu ete boyebe elezaka bato otalaka mosala te bino boza na kati ya ndako so bobengi papa sikoyo tala ebele bambula tosali 27 ans otiaka bazwa oyebi nakolisi bana bakoli tokomona bakoko non batango na bazwa eseleka ebele parce que bato ebele na poto mabale toyoyaka domaine so oyebika moto apoto baka divorce mais yo supporte mobali no ponton fese na supporte biso tokolisi bana na tozwi na bakoko toza na bakoko ya mindele bana bazobotaka ati lelo bongo sikoyo so bozobunda na miso ya bana mona eza bien te ozomona papa mpo koma mosala nzambe toma otika na sete likambo bongo si botika na se moye boganga kuna so boganga bana ozomona toganga su te tokoma so likambo totika na se todebate kango ozomona ezalaka su te. Une maman comme vous conseille au pesa ba maman nyonso mokili pour bien vouloir garder leur mariage pour toujours parce que balobaka famille c'est en harmonie et ça réussite pour na libota mobimba. Donc quand on est en harmonie famille ezanaki maintenant que ma pasteur okoloba nini na ba femme nyonso ya monde entier au bonzo libako olanda yo à travers émission oyo okoloba na bango nini comme conseil. napesaka conseil na bamama bayaya baleki bana vi ya lelo komaka siko totala bana esali kosomela ndenge akala te tozobomana ozomona biso tobanaka bavedete vi azalaka moto grand succès osangana te na souffra mpe kokabwana kozongana mais lelo tokomana bonzambe totia na se tovanda mpena nie yango namona nakumisaka nzambe aleki nyonso omona bonzambe ata likambo ya makasi bomona makasi te botia na se mpona nga mpe na vie na bino ezalaka kitama te ezalaka somo vie mpe azalaka matata kanisa siko obale star oyebi mpasi omona nga nasepelaka atika makambo wana tia na se akomani mosala nzambe nga nakumisaka nzambe nafukamaka mpe nakumisaka nzambe ke vie alongwani na milie wana oyo tobandeki kobomanela akomani na milia yezu mwazo makango mwa bouger ozo comprendre bofai na bino kimia likambo ka botie na se likambo tie na se mais ntango azalaka musicien mais namona mpe makambo na ngai babitumba matakita biso na vie ezalaka mpenza kobunda ntina babalabala oyo elamba mpe katani ozomona mais naosupporte kaka bato so babengi yo ozalaka na kumwa pape bino mpe boumeli bato babengaka mpe bamasa nanga bobota mpe bana bakola boye bino mpe bino ezalaka pesa mombo boyaka nga mpe na souffrir mais tala 27 tovandaka conseil mpe na kopesa bayaya baleki bana talaka ndenge kobala vedete ndenge ezalaka na souffrir mpe oyo bayebi oyo bakolandana émission bakoloba yeso mpe vie na souffra nga na souffra na bambanda kosakana te na niokwama mais lelo oyo papa koma kosambela tokomana so kimia bana pese bakoli soki boningi boswana bebe satelemi botika biloko wana momeka te moye boswana soki boswana héritier tomboki minusha tomboki moye boswana tutse na se toswana wasu te tokoma mpenza kimia na bonzambe en tant que maman
conseil à Soukaza spécial parce que ma camboyelika na YouTube, je suis sûre que Olanda Rango, les camboya José de Londres, na moi sinae, ils ont ça apérage na internet, bat bazo lobe belé, bat bazo ba commentaire inutile, même sous le quoi José de Londres a divorcé na moi sinae ba commentaire, bazo cha makamba pipi na mu na kati ya masolwango. Okoloba nini conseil na couple wana? Non, Charlie aza mwana nanga, Zoza aza mwana nanga, matata ezalaka bon soki bato bazongani bakufa soni te makambo ya libala bakotaka te wana bana na biso. Charlie abotela biso bana kitoko koma sikoyo soki bato bazoloba bolandaka te. Charlie ya mwana nanga de Londres ya mwana nanga mafuta na ngola obwaka nini okitisa nini eloko na okitisa. Charlie na de Londres bana nanga, Charlie abotela biso bana kitoko so moni bango bolanda wana te bongo lobi biso bazongani bosuka non baza bana likambo nyonso ebebaka mpe ebongaka nango kolandaka maloba bato te. Non bolanda makambo wana te. Nani aza na epreuve wana? Nani ana epreuve wana? Boti kolandaka babilobela bato boye na boye nono bongo lobi biso so bakangani bosuka non baza bana nanga eza ngola na mafuta mutu na obwaka. Le couple wana ezala toujours heureux. Mutu na obwaka za te. Charlie mwana nanga de Londres mwana nanga wana ya kati ya ndako ya libanda te. Mutu na obwaka za te na biso ngola na mafuta eloko nga na obwaka tosangisa ngola na mafuta wana bana nanga. Charlie aboteli so bana mwana tobwaka ye butu moi toza. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission. Mère Rêvée, la solution, on a besoin de contacter. On a besoin de contacter Mère Rêvée. Numéro ESA. Numéro ESALI plus 0044 0041 79 32 47 020 0041 79 32 47 020. Donc sur obetika wana ozwa Mère Rêvée ba solution na bino nyonso tout o ezotungisa bino message nini ya fin mot de la fin na yo na ba nyonso ba solution te bike tozana ana Kinshasa to savourer na Mère Rêvée. Donc ça la mot de la fin nanga na pesi bana poto na biso nyonso mbote pona ngamo na mona poto na pesi bana na biso poto bango so mboto baninga Mère Rêvée ba solution pona bana poto baninga mingi na pesi bango mbote mingi vie na ngati tile vola fumwa poto bambote yango na vie général Olendo semeki na ngai bambote yango na semeki na nga Crispé Kwagata bambote yango na semeki na nga de gaz kusungana bambote yango na master na ngai Sabine na kati ya Fribourg bambote yango na bana semeki na nga Mokobe die na kati ya Fribourg bambote yango wana mobali na ngai mosala nzambe évangéliste kumwa pape bambote yango wana. Merci beaucoup. C'était Mère Rêvée ba solution. Merci na baino sobozaki vraiment ebele pour na kolanda biso bolandaka conseil ya maman ba biso olandi conseil ya maman te mitali bolanda conseil ya maman. Merci beaucoup. Na pesimbote na je reste famac. Je reste famac, monter mes blondel massa, babi, moi c'est qui tac. Merci à toi, Papine de la Misso, Rocard Miessi. Merci aussi, de partout dans le monde entier. Merci à toi, Air Max Tadi. Merci à Golo Mayala. Je vous retrouve à la prochaine numéro de notre émission. Restez branchés sur CL TV. Vous ne serez jamais déçus. À bientôt. Bye bye.